ye mwana ye tata mwana velela tulombele kwa sedieto tata mfumwa mbanza watutela mana paskino mana vwa bakafulu watusikidikisa Tidak
aida tratamento de colonização. Aí vai que passa, ou ele é uma nada que não mudou, não pode dar vida para tudo. Ele pensa que o vai para mim, aí ele vai olhar o braço, para ele dar a paz. Ou ele o yoga dele itu kita alam berdoa malam kalau berdoa atau bisa yang lebih yang apa dalam sana ini semua dibangun akhirnya kita datang ke Yesus saya pasti yang orang berdoa dalam Quran ini Mas não embargou a mulher para bater a mulher da moça. Eu usarei muito mais. E vai uma comunhão. O Deus é comigo, vai na comunhão. Kasi konoyezo alonete yoga kama na ndeyo. Botava aqui, a noite, na fome de morte, na fome posso ter, ela muito bem, aí eu vou ter uma comissão. Cássio, pelo que eu digo, não tinha uma bem. E o que isso tem esse para fazer. Agora Kilo ya mokili mobimba epesa mbelio baina pokite. Kilo ya mokili mobimba epesa mbelio baina pokite.
mokili oyo moko azali te mokumba ya mokili oyo mobimba opesameli paka yoki bango Merci, chorale dirigeant. Suka suka Papa Simon aye kondima mokumba ya monene. Na oyo bazalaki awo na nkati ya nkamba na tango wana abandeli nanu epai ya bankoko na ye na baboti na ye ete mokumba oyo ngai nazwi ezali ya monene kobikisa mokili mobimba kasi mbindo ezala te mabe ezala te yango tokoyokaka ayebandeli ya mosala ya Papa Simon Kimbangu apekisaki mabe nyonso ekosalamaka oyo ezali ete ndakisa makambo ya kindoki otika makambo ya kindoki makambo oyo ezali te bozokomona bonkoko kasi bokoko wana eza koboma batu eza komela makila ya batu nyonso wana bolongola oyo baza na basi ebele bolongola otikala na mwasi moko mabe nyonso wana oyo bazalaka na ntango wana bamisusu bandimaki bamisusu baboyaki oyo baboyaki bango nde babundisaki Tata Simon Kimbangu na bunzoto kasi lokola eza likambo ya Tata Nzambe euti pa ya Tata Nzambe Papa Simon Kimbangu alembaki te kino bokangami na ye na mama mwili na bamvoala misato na bao nyonso balandaki mibeko ya Tata Simon Kimbangu kasi tokolobaka ete Satan akolongaka te malgré bokangami Tata Simon Kimbangu 30 ans kasi likambo eloko ezalaki ya Tata Nzambe esalamaki ete elonga emonanaki kosepela kolongola moto mwindu na mpasi tokomonaka ete ndenge bakoyebisaka biso bakolakisaka biso na bozongi ya nzoto ya Papa Simon Kimbangu awa na Yerusalemu na le 3 avril 1960 nzoto ya Papa Simon Kimbangu eboyaki kokita na motuka oyo ezalaki pamba te mboka etondaki na mbindo nini oyo bamonaki Tata Simon Kimbangu akei na ye akangami malgré ndele afandeki na kati na mboka Yerusalemu kasi oyo babandaki kosala makita ya mabe ya butu bakontinuaki kosala makita na bango ya mabe na butu ana kati na Yerusalemu kasi na mawa na ye tokomonaki te Papa Mfumwa Ndongo Papa Diangenda akendaki kofukama epai ya tata na ye tata soki osali boye liloba na ye Papa Simon Kimbangu asilikaki pamba te ba oyo tondimeli ye kasi mabe na biso totiki te tondimeli ye kasi mabe na biso totiki te na kati na lingomba tozali kolokana na kati na lingomba tozali kosala na mabe na kati na lingomba tozali kotongana tata mokonja bule Papa Simon Kimbangu ntango koloba tondimi iyo kasi na sima tango tokobaluka tosali oyo papa atindi topete yango tosali topete yango mokongo tosali ndenge elingi biso yango esalamaka na tango wana yango Papa Mfumwa Ndongo Papa Diangenda afukamaka ta asengaka bolimisi epai ya Papa Simon Kimbangu tikela biso tikela bango basala lisusu soki bakobongwana te pamba te lingomba nano etongami te
lingomba nano itonga mite bango kaka nde bakotonga yokela bango mawa. Papa Simon Kimbangu ayokelaki biso mawa. Misala yango esalami na Yerusalemi kino tempelo oyo tozali lelo oyo eye kotongama. Papa Dengenda alobelaka yango na 1989 oyo babandaki kokanga nzela tempelo itongama te. Azwaka exemple lelo mvula ebeti tozala kati na temple tango wana na 5 mois. Tango ezalaki soki temple nano etongami te tozali na se ya mandalala nde biso nyonso topanzani tokimi mvula moye mpe ya kozonga lisusu eza te pamba te mvula ende epanzi biso kasi lokola temple esi etongami mvula yango ebeti toza na biso na kati na ndako ya Nzambe wana nde bwana esengo na biso bomoi na biso bapapa babondi na mosala oyo kino baye kopesa biso elaka ete tozali kokende soki tokei toke kobunda etumba oyo moyini abongisi lisusu oyo bazongisa biso lisusu na kati na boloko 4400-300 ans kasi oleleki moke oyo ekoya ya koleka yango tata molimo santo bapapa balobieki biso tokei toke kobunda etumba wana lelo oyo etikali na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangali tozongi na esika ya nzembo na biso bapapa balobieki toke kobunda etumba wana biso bato totikali batikeli biso papa Simon Kimbangu Kiangali kasi biso toza komona ke ye akoki te kasi bapapa batikali kotia ye wana po ete akoka kobunda etumba wana choral dirige lelo oyo mikolo oyo papa Simon Kimbangu Kiangali aza koyebisa biso eke na misala oyo azali kopesa biso na mabondeli oyo ye azali kotinda biso na tango ya liboso ndenge aza kolobela na ekeke ya liboso tolongaki te ya mibale tolongaki te ya misato te oyo nde ya mine ekeke ya mine nde esengeli tokoka kolonga nde alobi ete azali kotonga nde babele ya sika oyo nzembo tokoyembaka na communion babele diamba itungama nde ngunza nzambi watungi didio nuiza kota azali kotonga nde babele ya sika alingi te moko atikala na nsima biso nyonso tozala na kati na babele oyo azali kotonga dirige Amen.
Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete yende azali kotonga babele ya sika oyo toyoki na nzembo. Kuna tozali kolela oyo ntoma yo tindela biso azali lisusu te yokolo Yesu tokosala ndenge nini. Papa Mfumalongo, Papa Dengenda Kuntima alobi ete toyebaka tata Molimo Santo apesaki elaka ete ye akozonga likambo oyo elobi tata Nzambe ekoki koleka te oyo ezali komonana eke Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotonga nde babele ya sika. Biso nyonso toza na kati oyo na babele ya kala ndenge etongamaka kuna na mboka Angola toyebi ndenge nini epanzanaka mpona nini kozanga otosi. Sikoyo lekola alingi biso mingi nde azali kotonga sika ya sika po biso nyonso tokotana na kati moto moko azangela te. Kasi tala ndenge tata Molimo Santo azali kotonga babele ne ya sika kasi biso nde baza kotinda biso makambo mosusu tozali kotosa ya mingi toboyi kotosa ya moke nde tozali kotosa yango atango wana Papa Mfuma Mbanza azali kotonga Yerusalemi na koral na ye ya bisadi oyo basali balaki na Mbanza na nkamba awa nzembo oyo bandaki koyembama oyo bino ba dirigeant boyembi mbangu mbangu Noe tango azali kotonga arshe batioli bazalaki mingi arshe nde ezalaka na kati na mai me ye akende kotonga na likola ngomba ndenge nini akokitisa yango ntina mai kuna donc oyo ekomi baventure ekomi farce. Kasi tango mpela yaki balelaki kasi réponse oyo Noe apesaki na oyo balelaki biso nyonso toyebi yango yango choral dirigeant apesa biso nzembo wana. Noa ukatungilingeza
Merci choral dirigeant, merci Faki. Fongola wana nde awa tozangi botosi tozana kati na Lingomba tozali bandimi bapesi biso mibeko kasi toza kotosa te na kati na mibeko wana na tango wana soki ekoki tokomi na esika wana batangili yo mobeko oyo otosaki te moyo okota ezali te wana tata Nzambe se akangi fongola na ye tokoloba pe te tokosalelaka tata Nzambe na bomoi kuna nde tokozwaka kaka lifuti esika wana nde tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani aza kopesa biso matei azali kopesa biso koloba ete kozala makasi na mabondeli misala kotonga Lingomba kolona pe kobokola pe mibeko misato makambo misato o batata batikelaki biso bolingo pe mibeko pe misala soki tolandi makambo nyonso wana nde tokoki kobika yango tata Molimo Santo azali kolemba te solo tozali komona yango ndire liseki biso moko tozali koloba yango ete mpasi eleki na mokili mpasi eleki na kati na Lingomba tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani alobi ete kasi mpasi na Lingomba biso moko soki totali oyo tozali kotosa tozali moke oyo tozali kotosa te tozali ebele tozali pe kosala mabe na kati na Lingomba tosengaka yango eke papa sala kaka sarclage mais sarclage wana eza kaka na kati na biso oyo oza kotambola na ndenge ya mabe esengeli te bakolongola yo kolongola ezali liwa te kaka oza na kati na Lingomba okomona ke ozalaki na esika boye balongeli yo kende nani kofanda esika na yo wana soki osalaki malamu ntango tata Molimo Santo azali kotya yo esika oyebi eki nazosala malamu yango atie boye kasi soki ozosala mabe soki batie yo esika mosusu solo natosaki te yango papa asali ngai boye wana nde sarclage na kati ya Lingomba yango toza komona solo papa directeur azolemba teke enome azali nde kobongisa Lingomba na ye tata Molimo Santo totosa ndenge azali kotinda biso ye mikolo oyo posa na ye ezali ete basali oyo solo ya malamu baponami ndenge nzembo ozali koyemba dirija ete oyo baponami na ndenge ya malamu basala mosala na bango kasi toyebaka ete eza mosala ya tata Nzambe ya biso baza kopesa yango oyo nakoloba sikoyo ye moko mtatindi ngai Papa Simon Kimbangu Kyangani ete nalobela makambo oyo posa na ye ezali ete misala na kati na Lingomba esalama ndenge esengeli ndenge azali kotindila yango liloba na ne yango wana nayebisa Lingomba ndenge nazali koloba boye bazali kolanda ngai na mokili mobimba ke ngai Papa Mbenza natindami epai ya tata mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kyangani ete azali na posa na biso nyonso kasi tosalela musala na ye na solo ndenge azali kotinda biso po biso nyonso tokoka kobika message na ye ya liboso ya ngoyo na le 3 décembre oyo tozali kokota koloba ete dimanche prochain tinsani tombongo nyonso ekosalema
na bakontinent to bamboka boye. Amerike nyonso. Amerike nyonso. Esika lingomba tata Simon Kimbangu ezali. Tinzani oye kosalama le 3 décembre. Pe Europe nyonso. Europe nyonso. Bongo tontinzani ekosalama dimanche le 3 décembre. Pe Asie nyonso. Doba continent nyonso misato wana esika lingomba tata Simon Kimbangu ezali. Tinzani oyo ekosalema ye tata Molimbo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani kolo lingomba alobie te mbongo nyonso wana na bakontinent nyonso misato, Asie, Amerike na Europe. Mbongo nyonso wana epesama na apaki. Epesama na apaki. Wete mbongo wana ezala verse na compte ya bateau de pêche ya apaki. Al souligner malamu eke esika nyonso lingomba ike na baparoise na les 3 continents wana ndenge asengeli yango mbongo wana ezala verse na apaki. Alobi te eke bapaki bakosala ntinsani wana kasi lingomba nyonso. Tozala pe na volonté ya kopesa na mokolo wana. Pe mbongo wana ekozala verse na papa Dieu donné oyo aza na Hollande. Wete ezala verse na compte ya apaki pamba te ye alingi koyoka soni te na misala na ye. Pamba te ezali nde misala na ye. Ezala misala ya bamama afki, ezala misala ya apaki, ezala misala ya jeteki, dirigeant nyonso ezali ya ye. Donc likambo ya liboso tata Molimbo Santo atindi ngai na komisa nde yango wana. Yo pe ndeko na Hollande papa de donné tango kozwa compte randi nyonso wana o pesa rapport nyonso ndenge okozwela epai ya tata Molimbo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani. Ya mibale ndenge azali kotinda biso nyonso oyo azali kopesa misala ndakisa kolelekaka apesaka devoir na choral dirigeant bosombi motuka to batracteur biso nyonso tomonaka batracteur wana ekomaki na mituka oyo ya kunzulu biso nyonso tomonaki. Atindi pe lisusu Nivelaise na Jitiki. Biso nyonso tozali kolanda sango ike Nivelaise wana si ekomaki na Pointe Noire. Kala mingi te ezali kokoma na Brazzaville po ekota na Kunzulu. Elingi kolobe te tango azali kotinda wana misala nyonso na ezali ya ye. Soki totosi na tango wana nde tozwi mapamboli. Me soki toza kosala misala na koyima wana tozwi loko moko te. Wana tokoti na mulongo ya sarclage. Botongi Yerusalemi apesaki biso misala na ba mouvement to na ba association misala nyonso wana malamu tosilisa yango ndenge tata Molimbo Santo
apesinga maloba nakomisa na mokolo na lelo ndakisa kolo wana ya yenga tomonaki bandeko na biso ya kuna na Katanga ndenge bayaki na 1000 sacs ya sima na babarre de fer ndako oyo ya bachoko eza kotongama kuna na Kamfuma ezali ya bachoko te kasi tata Molimo Santu moto atindi bango basala ndako wana toza komona pe ntango nyonso bantinsani eza koleka na ntina ya botongi na baplace historique Ajax nyonso wana etinda ya tata Molimo Santu alamusi makambo nyonso wana awa pe toza komona ndako ya Grand Bandundu ezali kotongama donc tozwi bandakisa ya bisika nyonso wana awa boyebi ete tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Nkyangani mutatindi malamu tosala misala wana pamba te tokoloba kete malamu tozala na banyongo na biso bato kasi kozala na nyongo epai ya tata Nzambe te esika wana de message oyo papa Simon Kimbangu Nkyangani atindi ngai po ete na ya kokomisa na ntina ya botongi oyo nyonso toyebi eke tata Simon Kimbangu Nkyangani apesaki biso mosala kotonga boye tozonga nsima te tozongela misala na biso kolona pe kobokola toyebi ete misala mingi wana apesaki yango na faki kotala kinkewa na bisika nyonso oyo baferme ezali ntango azali kotinda biso tozonga nsima te pe lelo na ntongo asengaki papa mokonzi ya Bule ete choral dirigeant Nkamba tobongama oyo tozali libre oyo tozali makasi tobongama na poso oyo tozali kokende na kunzulu tango tokokende tokozala presse te tokozonga ti kino misala wana ezali kuna esili bongo nde tokoki kozonga oyo pe boyaki komona biso bana choral dirigeant bamosusu oyo toza na mbanzango bamosusu oyo toza boye biso pe tokokende mabe ezali te kasi toyebaka te kokende na biso tokoumela tokokende ti misala wana eza kuna na kunzulu soki esili bongo nde tokozonga soki pe tokofete na biso nouvel an kuna le 1er janvier l'an 2024 kuna wana nyonso matali tata Molimo Santu na ntango tozali kokende biso bana dirigeant tozala presse te mpona bozongi botata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Nkyangani azali nde kowela misala na ye tozala te eke na ntango wana asi akangi porte na ye toya kotoke makasi papa ngai fulani ngai papa Mbenza mendenge nini ye wana si akangi porte na ye donc misala ya kolona pe kobokola ezali bachantier na ye nyonso si afongoli ndenge bozali kotinda biso totosa donc message na ngai ya suka yango nde naye kokomisa ndenge tata Molimo Santu atindi ngai na repete yango ete bandeko na biso oyo bazali na Amerike mobimba pe Europe mobimba pe Asie mobimba na yango tinsani oyo ekosalama na Lingomba na yenga ya le 3 décembre l'an 2023 mbongo wana nyonso
ezala affecté na achat ya bateau de pêche ya batata apaki. Tosala te ke awa toyoki te kokende nango na bateau de pêche apaki tokanga maboko. Au contraire, ezali demande spéciale ya tata mokonzi ya bule tosala ya koleka. Biso awa na Yelusalemi misala na biso ba chantier tozana yango tobosani te. Pe kolona pe kobokola na kati na Yelusalemi awa nde ezali base tobosani te. Yango mpona lelo tosilisi bokomba tata mwana pe molimo santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu tutambuli kwa nzambi yetu munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela